Papa Matondo makambo zoloba nazomona ngo neti lokuta nayebi te soki ozozwila ngo wapi. Oyo kutu Karine Mokonzi alobaki Myriam Mokonzi soki 21h ebeti nazokoka même pas kodigérer ngo. Mais soki natali kaka beauté ya Myriam Mokonzi na ezokokana même pas. Donc sikoyo bon. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafa Nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Papa Matondo makambo zoloba mingi en tout cas soki eza lokuta loka obongisa ngo po ti sikoyo nazoko kodigere te Myriam Mokonzi soki 21h ebeti mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote baoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune fille na ba jeune garçon mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Honorée, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. En tout cas, bande konangai, likambo zali awa, makambo Papa Matondo, aza kosala, bémission, aza kosala, naza kolanda ngo. Pona nini, po mingi ya batu, bazo kanisa nga Papa Matondo. Même na nzela, nakomi Papa Matondo. Yango wana, nazo interese mingi na yo. Mais makambo mingi azoloba, nazo mona. Yango ezali lokuta bon 90% lokuta sikoyo 10% wana na yebite soki eza vraiment vérité mais nazomona ngo 90% neti lokuta donc yango wana nalobi bon Papa Matondo en tout cas na yebite bien sûr nalingaka biloko nyonso o nga nalingaka rando eya modèle nini koya lokola eza rando nalingaka yango kaka. Mais Papa Matondo na ndimi te ke makambo wana ezali ya solo po oyo Karine Mokonzi aloba deja nazalaka deja na difficulté ya kodunda yango donc Myriam Mokonzi na bote na ye wana 21h ekoki soki 22h ekoki sikoyo en tout cas elongi ya Myriam Mokonzi eske eza penze elongi ya tala bino moko na mboka oyo ya poto ata balongoli eloko nini na kati ya nzoto ya moto yango akoma epuis na 21h o 8h te 12h te kaka soki 20h ekoki donc eza te soki nde bokomi 21h 22h mbala moko donc wana en tout cas bino nyonso soki botali yango botali elongi ya Myriam Mokonzi botali batraitement tozwaka na poto eske eloko nini ekosalaki po Myriam Mokonzi tokoma 21h 22h en tout cas wana deja etiaka nga mobulu mpona na ndima ngo mbala moko yango wana Papa Matondo bisika ozali linga oyoka ngai vraiment très très bien po parce que ndenge oza wana soki totali malamu Papa Matondo tomonaka makambo yango deja oyo olobaka etroublaka epesaka deja moi qu'est-ce que c'est nakanisa soki olandi yango bien okomona yango yo moko linga soki osali eloko na yo otie yango linga osala tout oyoka yango yo moko bongo oyeba soki eza ndenge nini soki ofungoli matoi soki yo moko osali makasi oyoka likambo oyo olobi en tout cas place wana nde okocomprendre soki eloko nini ozoloba po
oya Karine Mokonzi azoloba kutu likambo moko azorepetango atiena ba photo mais esa ko trouble ngai bongo siko oyo yo okolamuka lelo ozwi Claudie Suka na Tracy Mbelenge bana ya bango te liboso bandaki mwana moko ya yete sima mwana nyonso ya bango te okoti na Pamela Shekola osangisi bango olobi bamibali na bango baza bapapa mobokoli osuka wana te okei mbala moko na Dame Suluzolo okomisi ye kibe jeosimiyo ozo kokoma ti wapi ngai okomisa ngai nani naza sire okomisa ngai kenye kala te to nayebi ndenge kopopola ngai te mais papa Matondo tika biso bon kotika te ngai nalingaka rando continue bongo mais oyo nalingaka na signale yo ke makambo na yo tozodute nango soko continue bongo continue Karine Mokonzi pe nano atiki te ke yaya na ye azali 21h bon biso pe sito mesani mais tozokomituna surtout nga soki na tali photo ya Miriam Mokonzi chaque fois soki na tali beauté nazondima te elongi ya boye na 21h eloko nini ekotinda ye 22h en tout cas mokolo mosusu na mituni nalobi soki na tali pe Karine Mokonzi akoza na raison to lokuta Karine Mokonzi ntango akomaki sika na ndako ya Miriam Mokonzi ntango asalaki direct mais sikoyo azosala direct aza mbala moko na toilette bon abanda kosokola nayebi te soki camarade na ye moto abanda kofilme ye Christelle misuni mbala moko na mona na escalier Miriam Mokonzi amati atuni nano asilisi kaka te alobi yo obumelaka bona kosokola ndenge nini bato baza na posa bakota sikoyo nayebi te soki yango na 21h esalamilaka na douche to wapi po ere wana ezalaki pe 21h to 22h po direct yango soki botali yango na page ya Karine Mokonzi bokomona jour na ere esalamaki yango nayebi te soki ezalaki ya toilette wana soki ya douche mais ti sikoyo nani na comprendre yango te nazolinga même pas kocomprendre yango po ngara namona te moto bakende kolongola ye soki eloko nini d'avance soki balongoli yo biloko akati moye ovivre esa te alors soki balongoli ye eloko oyo balongolaka na basi mais nandimi te ke kaka soki bakomi na 21h po nandimi même pas ebando tya na 22h to pamba surtout na bonzenga ya mwasa ndenge wana na age ndenge wana atiaka bongo sikoyo soki bien en retard ou bien aza na arrêt bis ou bien aza na kati ya métro sikoyo 21h ebeteli 22h akosala nini sikoyo donc elingi koloba ke akendeki bafeti te po soki ake soirée akomi na feti bainvite ye nandimi te soki akomi déjà bon Karine Mokonzi aloba à partir ya 21h 22h même akomi 23h elingi koloba ke ekozala sikoyo eske na feti wana abando bina danse to ndenge nini yango wana papa Matondo oyo déjà moto na yo Karine Mokonzi alobaki nazokoka kodigere te ti sikoyo chaque fois soki akomi mbala moko nga na rapidité kotala elongi ya Miriam Mokonzi oyo nalobi en tout cas nandimi te esalamaka ndenge Miriam Mokonzi ndenge Karine Mokonzi azolobele yango wana papa Matondo linga rando na yo oyeba ngo ndenge ezokende soko kopopola nyonso okosala osali provite nga nasepelaka na rando nga nazokondi kosepela même ya Miriam Mokonzi nazokokondi kosepela yango ezala asalaka yango ya solo na kondima na invité ye même na feti yeba wana tokoluka tobenga DJ po biso nyonso toyoka elengi ya rando na sokisi awa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.